Président Denis Sassou Nguesso atiki na ebonga na ye ministre wa Yambo ya Congo Brazzaville Anatole Koline Makoso kasi asengi ye na liyebisi libimisa milobi loleki na mokambi ya ndako ya mosala moye kopesa na lombango makanisi maye makomema mbola matari kosala mosala ya malonga. Bato motoba bazwami na Ebola na Uganda kolanda bakonzi ba ekolo pe OMS. Ebola ezali kongala na district ya Mubende, moto moko akufi pe tukuminei na misato baye bazalaki pembeni na ye bazali kolandela. Cour constitutionnelle ya Centrafrique elongoli mobeko ya président Faustin Archange Touadéra moye motie na esika lisanga ya bato bapesami etinda ya kokela buku likonzili ya sika. Opposition de esengaki bazusi kotala likambo yango. Président Félix Tshisekedi elongo na molongani waye Denis Nyakeru bazalaki na limpati na mokonzi ya mboka ya Amerika Joe Biden elongo na molongani waye Jill Biden omokolo mwa misato moleki na New York. Misusu na balongani babango tango bokutani bonene bwa ONU bozali kosalema.